Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous abonnez, ne bisotez, abonne-toi. Kanga Dadi. Idéologie à Sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka muninga na bino pété. Depuis kala. Azalaka muninga na yote ya. Papi geni. Tourbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Bonjour à tous les kangadadistes. Biskano Sobozali, Topesi Bilombote. Parce que les kangadadistes baza un peu partout dans le monde. Topesi Bilombote, Biso Tokoti. Soki yope Okoti, Zouakiti, Vanda to solo. La ouze émission Mikolo. Émission responsable. Pour ban après tout ça là, on émission ya bango. Mais ils allaient émission ya ba responsable de tout le barango kangadadi nabino. Awa, je vous invite. Bah, on a s'abonner à tout le Belavité. Abonnez-vous encore massivement. Ceux qui ont moni kangadadi o meka ko partner baga les sampunda les sayo. Yoko les sanayo o yoko les sabicho zakaka. Moi partage et comme la bande comme sous parce que la bagi volume faut mata. Et bien bazo tunangai papi gen kangadadi au sala va souter pour habiter. Au moni aneo no bagi tozala un peu trop busy. Tous en a voyage belé calendrier ça na plein. Il y en a qui ko kamote so moninga na Paris. So moninga na Belgique, so moninga na Kinshasa, moninga na Angola, Afrique du Sud, Londres partout ko kamote po. Ane za ndemo ya sacrifice. Il y a tambola juste pour vous informer. Voilà, ceci na biso ngo ezala kawana. Na koti lisos loto solo là, bien que Salima Mikolo Bene bien le bien zali indépendamment il y a volonté la biso parce que ba côté mso tokendaka okomi place mo comme connexion pena mobulu surtout en Afrique donc on a moni tellement toujours comme ami en Afrique alors toujours du capé to stabiliser d'abord situation et réseau et puis aussi ça studio na biso to ça la malé bikona na Kinshasa et puis voilà donc Canada des ali tozali toko continuer kozala le kola bino bozali bisope to kozala na sepeli ndewo moninga iboyo sepeli to sepelité ponga na sepeli na ibiki bande ko bozolanda biso partout bazali ndeko ngai Seleyo GD6 international en tout cas tous travaux félicitations petit na Jersey ndamba et bozala toujours wana côté na bino bino musala et puis assurance à kosarana te soko yeux équipe wana au CPD. Alors bakangadadiste nyoso na mokili mobimba na sengi na bino eloko moko avant to bande émission bo partager MG Katola kangadadiste ya yo ndelo baikala tuna wilisonga mais lelo batu nyoso basi ba comprendre lelo na yeto beta lisolo moko esami na Maroc. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Clara je crois auti kotika biso il y a 3 jours passés. Alors le biso tokenda na moi source avant peut-être to ya ko lobali kamba mutu to linga to mekampe ko vérifier les solongo ndenge ezalaki. Clarisse a confié na moni ba vidéo zo sala ma partout surtout bande ko na Kinshasa comme quoi mobali na ye. S'il vous plaît, bande konangai, Jacob ye oyo. Ake nena bana te bande konangai, ake na bana te. Boza sujet, so imutaza na besoin ya question ou bien réponse. Et salami na Maroc, babomi de la biso na Maroc. Na Casablanca. Clarisse ye oyo babomi ye na Maroc. Ebembe ezana. Mobali wana fandara na France, mobali wana kombo na e. Jacob mobile wana ok nani Moulouba Delix a bien tout expliqué à la live alors nous sommes pas sans qu'on vérifie azuka nenga zoeka lisolo ayebe mbala moko avandi abandi ko nyafula yango bosala ka bongote
on a condamné à te belé pour tant que balikamba mutu mais quand on a moins source mais quand on s'est renseigné surtout bateau baza sur place na Maroc bisoto le bela vie kanga dadi to meka ko benga bateau ba na Maroc pour tout meka ko vérifier information sur fi yango ndeko biso Clarisse oyo auti kotika biso aye pe na Maroc na sima na biso penda aye na moi sima nga na ibi personnellement pour été mais j'avais essayé à ko benga bandeko ba na Maroc ba mekana nuko talisa biso c'est-à-dire notre sœur ne plus a koufi atiki bana mibale. Alors histoire est que Clarisse a outaki Angola et tout ah to beta le solo parce que ebimi ke mobali na ye nde mutabomisi. Est-ce que za mobali na ye mutabomisi? Clarisse a koufi penza na nini? Avant to banda na kolinga boyoka moi voice ou soit to mekano koloba après to me retire moi voice moko il y a moi mouké pour que bon meka ko comprendre un peu mais ba voice c'est to ba vidéo zo samba na Kinshasa ba lobi mobali nde mutabomie mbala bomie pour la nini boyi biso to Jarmin ba fait ils appellent moko ya maté ya na biso toté ya rabatu il paraît ndenge ba balobi mobali alingaka te plutôt Clarisse alingaka te mobali amona bana na ye mais mobali yango azala na France. Alors ba photo toza nango balobi azwaki baku babetaki ye babomi ye mais pendant tout ce temps mobali yango azala na France mobali yango abomi ye aza na France babi mobali yango falaka ya kutu mpona situation ya bana na ye na meko benga bandeko baza na déjà côté oyo batu balobaka ke oyo plutôt côté ezala basi balingaka mingi te basi oyo bazalaka na système alingi te mobali papa ya bana wana mona soki par exemple bakabwani ekomi bimake non ekomi système ya chantage on profiter pe na meka nanu ko pesa bino mwa conseil muke oyebi ko pimela mutu mwana bato balobaka bongo eza sujet na biso te mais eza na kati ya biso na biso parce que bato balobi ke Clarisse abanda kopimela Clara abanda kopimela tata bana wana bana na ye tout bon ezala bongo te biso kopesa na conseil vie to vivaka une fois basakana na vie te bomo ya mutu basakana na mote ebele bandeko basi ebele bazwaka makambu oyo lokola ba aventure ebo mutu soka boti mwana na ye c'est-à-dire makanisi na ye tout eza pa mwana ye wana fo mwana kola ya mwana so mwana azobela papa to mama bazaka na souci makasi mais mutu aboti mwana boboti mwana na mutu ça peut arriver qu'esimbi te qu'est-ce qu'il faut faire il faut vous protéger c'est-à-dire bana bakokota na makambo na bino wana te mais lelo ekoma soki papa na mama bakabwani mama kei mingi esalama awa bon na bité ba communauté mosusu mais la communauté congolaise ne ça moi trop mama okende a récupérer bana mama komi ko intoxiquer bana komi ko bebisa même bana te papa na bino azandoki maman so bosala rango botika moni la colère n'arrange rien tant quand yaka mutaka ko raisonner na sima tam ça qui déjà acte moko mabe après ko raisonner na sima en tout cas bandeko na ngai o bosala ko bandeko basi o bosala makambo wana yebake motema esukaka tango oboti mwana na mutu yo komi boza lisusu te yo prise na yo komi mwana ukangi mwana olingi te tata mwana wana monaka mwana wana mais copain na yo mo olingi aza kuna accès ya mwana tamsukutu pe ya mwe gogo pa mwana tata wana motema tellement zo suka ye moko mususu ngokuta na pe boye
na simata msu ya molo mwa mukeka baroza molo mwa bambi basala na vite so bosala biloko wana botika yango ils ont faire torturer mutu bato misu bazali non ça émission mo lelo émission mo ça lelo ndeko mobali moko bomona ye bomoni ana tolo bela vie ndeko mobali wana babota mwana na mwasi mwana comme na 6 ans azon ba prévenir tout mwasi akanga mwana mwasi alinga soute tata basi bakenda pe na tribunal makambo nyonso pe sila bapesa ye pe déjà accès bapesa ye droit amonaka mwana ye mais mama koma l'état alobi okotika komona mwana te moni biloko boye eza penza bien te eza bien te parce que sotali bien après c'est les enfants qui vont souffrir parce que mwana ndako souffrir na sima po tata ya mwana wana ana susita msa sombela mwana eloko mais okanga mwana wana oza kamsa mwana ngalia mais mama akanga mwana donc bandeko basi botika biloko oyo po bato misusu o mitema pe zara ya kosuka soko sali loko wana mokosu bokuta na ko bambo même marteau okufi omoni otiki pe na mwana yango après mwana c'est-à-dire mwana sikola ponde bosala ndingo wana ekotaka bato malembe ekotaka malembe tant yokangi mwana ngazo luka mwana kana zomona ete siko passionné zo sala mudo yozo lala no calme mais mutu wana soka za mutu ya solo anozana pasi do bandeko basi côté wana bo mekananu ko tia moi mai na vino si ça va pas ça ne va pas soki esimbite donc mwana aluka nzela na ye mais botikala au moins na moi botikala malamu o boza déjà na mwana ezala honte ni mwana bana bino mwana bino to mwana bino papa na mama bakabwana bakoma babinemi te bato mosusu babota bana ba 5 ba 6 bakabwana mais bakoma batikala bandeko parce que totikala apeka bandeko pour bosi bosangisi bwa makila voilà alors lisolo ya ndeko na biso Clara oyo akufi na Maroc selon ndenge bato balobeli natia bino mwa voice boyoka bon mon voice outil na Maroc. Oui. Bonjour, Papa Dianboni. Ouais. Bon, pour les solos, il y a un déconabiso, il y a moi, c'est un koufi. Les années, bah, Congolais, bah, zolo, bateau, mobile, non, d'abord, mais non, ça n'est pas ça. Bah, faut aller battre. Biso, awa, des natures, nan, tout à l'heure, monté. A dit, le problème, il y a secret, c'est un biso. A dit, le problème, il y a secret. Bon, moi, comme beaucoup, pesa, beaucoup, il y a des gens, bah, etirement na mobali na ye donc ba babana azalaki na rabat kina kaza azape ça ensemble na makasi donc ils ont dans le contrôle ba secret nezayi pour exemple la contrôler du bien te azalaki vraiment pour mbala lui alo linga a retirer bana longtemps a retirer bana akina bana Europe et dans l'oboya pour la marque moi le batio non on est sur le Congo, non, ils sont bons côté. Ils ont la candidature, soit ils ont l'annonce secret. La secret. Allez, la problème, en plus, que moi, vous avez un Maroc, un réchauffement. Nous avons pris des questions, il y a des maladies, donc, en plus, que moi, vous pouvez pas fort comprendre la honte, beaucoup secret, ça mingi. Donc, l'autre passe en secret, donc, ils ont été mobile à Bomi, mobile à Sali, Boye, non, au bas de l'eau, TikTok, on a. Ils ont été mis au Congo, tout le monde tombé en Macambo. Tout Canada, le docteur, tout le monde a été, tout le monde tout passe au Congo, non, aspirine. Non, c'est pas ça. Bon, comme ma famille, la bango, moni, de Bazali. Non, on va dire, il y a des arrêts tirés de bananaï. Il y a des mobile, ne peut pas, ma divorce. En plus, il faut y battre. En plus, il faut y battre. Tantion à Zamoulouba. Maman va déjà passer les marins battu bao. Surtout éviter ces amis. Ni l'eau qu'on est en Kati jusqu'à présent. Ou de ça, un mouvement sur les alités. Moi, si. Abela sucre à la crise c'est que Mathieu na moto auto yebi na o docteur marocain ayebi
ils ont été au débat congolais, non, c'est pas ça. Voilà, vous allez voice et aussi en direct, il y a Maroc sur place. Et pas puis Ndekonabiso moi aussi à Tikibiso. Bon, qui moi histoire, ok? Alors, Bandeko baza vous ça la vidéo na TikTok. Il y a le baquet mobali mutabomi. Là il même la mobile n'a été. Moni. Donc, ceux qui peuvent avoir battu Misso, il y a plus de balamou aussi du solo maman. Mobile mutabomi, bon qui bino mo histoire. Donc moi aussi, azaki na sucre. Bandeko sucre matakaye, diabète. Bon, après, histoire européenne à lobby na debi awa, yako kangabana, asaki pe na histoire wana, yako kangabana, mubana ndeko yo luka zobana, et donc, ça dit, lelo baza ba charger mobali oyo, ki yende mutabomisie, pourquoi? Parce que, mobali, ndeko ndeko yo luka kozobana na ye, ya boyaka, webika ndezalaka, mo tamsupe mo bebani, tamsupe mo ni. Nalo on peut ça conseil pa bandeko. Bandeko basali vidéo monsieur bana Kinshasa kolobake nani mobali mutabomisi ye vous vérifiez information te bon mais quand tout le bateau ba sur place parce que mobali dans na poto mobali dans la France parce que mobali roboma ye ndenge nini c'est ça le problème omoni et puis moi ça na mawa parce que ndeko moi c'est atiki bana so ba pesi yo bana wana boko la bango kokati ka tata na ba muto ya zo bango po luka boko la bango apparemment tata bango na luka zo bana po ke na bana na France mais na mala bango lingaki na été omoni donc botika loko makambo ezo salama esa moment trop ba tout so ba luka ba zo buzz place au zo buzz ah muto akufi donc na biso mo si akufi oki bino moko na makamba kuchine za na kati na makamba nya na kati eza na ngona ndenge ya mabete to ngoto zoka mo information na cadre que to okipe ko charger mutu moko boye mettons bo charger mutu na so beza yete parce que a minute une ngona so mo si atiki biso akufi botika esprit oyo ya ko charger baninga to gagner le côté on gagner payer l'autre côté. Donc, on va à Kinshasa, bon, mais quand même, nous se renseigner encore dans Maroc pour ne pas que, parce que on t'a koufi, et ça va aventure té. Et ça va aventure té, maman a bana, a koufi, a tiki bana naye. Alors, au lieu de s'en charger, bien ou bien, au lieu de charger mon tout moko boye, bo pesaye, fardo wana keza yende mutabomisi, et moi si, bon, mais quand même, nous, Koluka koyeba un peu plus makambango salamaki parce que bino sur place té biso non plus mais biso on a essayé quand même ya ko benga na bengi moi 2-3 personnes mais ba bisinga ba bi que non azalaki na sucre na nzoto et tout alors peut-être ba négligence et puis non ça bateau ba na Maroc grave na Maroc conseil gratuit mboka wana sucre za trop bah sucre rajouté ça est belé mais on a bango nyonso ça sucré ya ko sakana te prévenez soko ke Maroc on met Fanta ya Maroc na Fanta ya awa on a donné non Fanta ya kuna baleki sa sucre yango moni baka ya diabète eza ebelé na Maroc alors nous moto na Maroc bon mais na mingi mai bandeko nanga bon contrôle ka moi au bien au Maroc makambo se biloko to lia na Maroc on est belé et bebi ça ba toi et belé na ko sa bino te na bien na ma na loba alors moi contrôle parce que sucre ça trop na Maroc bah sucre rajouté ça moi belé na Maroc donc bato boza na Maroc bo sala ka moi ba effort bo ki makambo ba sucre wana olinde komudu azana poto alingaya senga ye lota mo bangadiadia mo banini poliaka chaque fois po kobomaka moto ya sucre po sucre za ebele na Maroc bato bona Maroc en tout cas na sengi na bino bosa loko na lobi wana
Et puis, vie est ce quitté. Vie est ce continue. Moi, contrôle la vie aux amours bien. Hein? Moi, contrôle. Coco m'a bimela melate. Coco m'a bilia liate. Coco m'a bisala salate. Coco m'a biloba lobate. Voilà. Donc, on a vu sur Koufi. Va charger Tata Abananaye. Pourquoi? Parce que le monsieur cherchait des voisins moyens pour Azwa à récupérer Abananaye de l'autre côté. Mais, maman va n'aille au lingati. Bon, les loyo. Maman Atiki, Akoufi, Atiki Bana. Mais, et là, ça a mis bongo parce que photo moko on les a circulé. So t'as mis photo yango au moment là que nous avons vu sur Clarisse na lisu na yo on dirait net azo ki ku na lisu. Mais il se peut aussi qu'il y a koyaki omoni makambuza mo ebele me koloba parce que on bala ngwa za na France. Koloba ki mobali mutaboma ke nenge na yo ki wana ba mobali na ye mutu abomisi ye mobali za na France. Siko mobali wana na France akobomisa ndeni. Et puis Maroc exemple à loi je crois que on continue qu'on a dit mais oh biso to yebi ndebo yoki wana bino moko donc de ça moi aussi à ça la harmonie sucre soke mati na yebi bata sucre hermo longue vimbaka so sucre mati longue vimbaka ça fait mal ko ka bino ko ko kofa na bamboka papa ya boye ça fait très mal mais en tout cas ce qui est vrai c'est ça que donc on a vu sur Zalaki diabétique. Il se peut aussi que sucre matillé, les mémiers la liwa, donc on peut avant d'arrailler moko, bamboka libanda oyo, babia ça d'abord na Rabat, nde ayo kende na Casablanca parce qu'il y a koufedi na Casablanca. Donc tout linga na bandi konangai, esprit oyo ya kolinga ko charger moninga et puis ça vena bien parce que le lo dans notre classe tiki bana ye, moto kozwa soin ya bana wana koleka tata na bango. Azati ngwana moni faut que soigner kaka. Il faut que soigner kaka. Il faut te soigner kaka. Oboti mwana na mobali. Boza les sous-soutés. Soigner ko? Hein? Soigner. Bon, comme babinemi a vite pour la ligne. Parce que ils ont mis sous après vous lui comme ennemi à vie. Non, pourquoi? Pourquoi? Vous avez dit moi dans kati. Tout le monde a soin ya moi. Yo za vivant, yo zo landanga. Tout le monde a soin ya moi na yo koleka. Tata to maman na ye propreté azate. Mitala sikono za na bana na yo. Nde wana mwana yo wana mitala sikoyo. Sur le meilleur zate. Dans la conjoncture actuelle. So yo le zate. Nana mwa kozwa, nana akwasiyo ma responsabilité ya makasi. Wana mwa nana mwa badozwa mwa na yo wana nani na temps nini. So keza tata na ye morote. To so keza mama na ye morote. Ya moni tant to za na bomoyi. Il faut que le kimia na motonyoso. Peu importe situation. Olingato me mama kambango loko la sugi ndenge nini okoma keno ye pena ze nemi na nga invité bien te et ça n'est pas si mingi kobungi sa jeune fille boyaza encore na avenir munene avenir moulayi liboso na ye akofi bon biso lelo toyoki parce que la même vidéo wana nga pe na bi teme fona mekana nous po ogozo mpe mama bali ouais mobali komone sona na wana yo bomisi Jacques soki nini yo bomisi mwasi na kofi oh lisolo za ndenge te batu nyonso oyo boyoka lisolo oyo bolinga bobeta lisolo oyo avant kobeta yango kende nanu na Maroc benga Maroc c'est renseigné très bien parce que nga nabengi Maroc nabengi 2 ou 3 personnes au Maroc nde bayo confirmer que non ndeko mwasi azalaki na bakambo ya bakutime wana kutu etalongo biso te mais azalaki diabétique elone mena liwa eyebani te mais abada kobela mais kolobaki mobali nde muta beti ye balobi c'est faux boyoki bino moko ndenge bandeko Maroc ba confirmer donc ete ya biso bato toza
Autre tikali encore, était à Bisso, tout Luka Kimia, Luka Kimia, Soko Boti Mwana na Moto, Kolinga Osa système Wana te, Yawabana Ukangara Mwana, pour ceux qui pèsent qui bongo, tam sou mobali musuli moté mo suka yete. Yo kangela ye mwana, yo kangara mwana do. Ça dit yo la bana mwana, oza à l'aise, omona ka mwana yo. Moningite mukolo mwana wana pe lokola yo, amona ka mwana te. So ozomona ni na motema na ye. Omoni, ozomona ni na motema na ye. Chose aki kawana, botika kosala biloko oyo. Parce que le yo bato ba condamné par exemple les solo te mais maso mususu par exemple bo condamné abomisi moi si na ye mais pas si au moins si pas monisa ye bino bo éviter. Donc il y a déjà la français on la colère n'arrange rien. Quand d'ailleurs arrange na ngelo moté. Tant on doit siliki à cause ça n'importe quoi. Na sima kanda. Donc était ya biso était ya bino surtout maman oyo. Boza na stratégie oyo. Boya ko logota yango ba kopiaka ya malamu mebino bo kopia mabe ya kokamata kokanga boboti na mobali yo kamati komi kokanga mwana wana pour que ça dit ozo privé mobali wana mwana été bien lo bien wande ko mona ya malelo wa babota mwana waza na 6 ans lelo mais ba kena pe ba tribunal ba pesa les droits makamunus tout mais moi ça le jamais. Moi c'est boyi. Donc stratégie on a invité ceux qui outi wapi et bon on a pas tout le bien la vie yé pena mutoye moi ndimi ko ya ko leka. Oh il faut loba. Voilà. L'exemple à boyi ça pena bien té na ba kangada dit to ndoke nango ceux qui 30 minutes c'est que tous en moment quand bébé la roba ezalaki de la biso akufia tiki biso botika kotambusa sangu ya mabe ke mobali mutabomiye parce que bana pe ba okola le bana ba okake papa misu pe arrivaka misu arrivera c'est vrai que so mutasa kufi so mutakufi so ke obomi mutu obomi kaka mutu peu importe raison nos aki nango mais so ke obomi mutu ya ona monière moko na ba colère na biso tozaka nango il faut ko contrôler ka moi colère na yo il faut contrôler colère parce que ko ça peut vina yo misu balobaka mwana akobosa na wane yote mwana akobosa na c'est vrai ça fait mal au début mais mwana akobosa na yote zwaka la maîtrise belé ba de komibali tozalaka na maîtrise apesa biso gorge pona komela makambo ato moni soki ndenge nini c'est vrai misusu akobote misuki yo pété ba plan mais soko tali ki vine o moko ko beba na sima makambo wana o mona ko sa makambo wana te parce que tant mutasi akufi et kobalukela yo matokita et comme que yo ndem to sali yo obomi mutu donc vous contrôlez bakanda na bino ba maman peut osala ka biloko wana botika c'est pas bien il va que muto zo pesa pasi wana azamo na mobali makase ba mobali na moi c'est kokanite mokomsu bokuta na boye yete maza ba coller wana les choses azara na ngona motema na ye au moins être lekele un esprit oyo benda e petit après donc au moins c'est le chantage de moi na yemoka mona été siko mukolo o ya okoti l'esprit faut te rozonga faut te rolonga yondo nyokola ye parce que on peut déjà bosalaka ils a déjà ko boma mutu tant peut mela mutu ça dit mutalala na masusa tous les jours avant ça la paix à combien la paix tension si votre tension est à nini na de motemati sont tombés en malade de motem mais comme la forme va recouvrir ça dit bon mara déjà ba tout sans le savoir ba comportement wana botika yango na bonde libino na bolingo tata nzambe botika ba comportement wana oboti mwana mutu soki simbité pesa yo moins chance amona ka mwana et ça il remonte voilà d'ici là botika malamu mikolo bokota kota parce que kangada Jésus. Merci beaucoup. Asiko mera yenisaki tobodi kasai atoni koba papa ye olivo yanga na yo e bana
napesaki yo bonzenga papa olanda bamote basabanzambe te na chakre nasala yo na nzoto na yo bajaluma wa te bajaluma wa te Atonikuba papa ye bolingo yanga na yo bana bamboka bolingo napesaki yo bonzenga papa olanda bango te basaba nzambe te na chakre nasala yo na nzoto na yo bajaluma wa te bajaluma wa te tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Atonikuba papa Fredi ya ngoma ye shaliki mwanzango eme ya menao kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Atonikuba papa eli bomengo ye merelile nao mama na age oya kotala bana ye mambwani na fela kletide mama anga naleli yo sala ye na ye bagate nyonso mpona koka na ndenge nanga anga naleli yo Atonikuba papa Makonda